Mabunda Zate, Tambo Mambazate, Premier ministre Azate. Papa na ebisi olobi Kabila inde et pas Sadari alors tout le monde mama bilaki biso bisali inde ceux qui les 15 ba fongoli ba frontière délégation liboso ko ya délégation à ces pays pour bataille yango président Gilles Abeti bino déjà mbela bisiko ozali yebela. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Voilà, Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona, Boukakoukila par rapport à Évangile. Justice, ça bref tangible, humanité. Batali balobi maintenant muto basane campagne. Ibi mbongo me bakalisi. Sko biso batoto ibi bandaka. Tokokende o. Sko milelo nyoso tu yango na omoni bazolela. Président la uto yebisa ba Denis Kambaya banani bazola to na bango na posa te. Basa bato basi balia mbongo. Yaya. Soki omoni batu wana nde babandaki ko sepela yo kondima te. Basepeli puisque Kabila banda landela bango pona mbongo te. Bref tangible que conseil des ministres banda kota à chaque vendredi à temps par semaine et comme on le rôle la réunion hebdomadaire. Jamais. Mais ce que tu as la fatia hier. À lobby ministre nous surtout il fallait appeler ça rencontre na hier à chaque vendredi. Ça ne s'est jamais fait. Il y a une place bah moni que non, beaucoup de fati et ça tout autrement. Parce qu'il faut comprendre dans les endémies. Tous les bâtons surtout, bakoko ya na filet, basaka na makala. Bazoto on a déjà nouveau autobengi bâtiment makala, bâtiment à Sikakuna donc il faut comprendre et puis ba bimisa tout. Ba basana ba problème à Mickey, batini bango na ba so ça problème grave, batindo na bulua, batindo pe atana na ngenga. Puisque awa il faut tout ça ba autobengi ba dinosaure en cravate. Et on il faut comprendre que non, la minute ba komi kolela. Toujours dans cette actualité politique partenariat oh il y a États-Unis na IDP na RDC. À part notre bengi partenariat il y a militaire. Ce qu'on va signer accord sous Fatibé. Accord en Ezanim. Balobi reprise de la coopération sécuritaire entre la RDC et les États-Unis. Il y a tombé maintenant nous avons makasi d'avant. Soldats américains asa censé et à combattre là yo atasoki aux États-Unis. Puisque balobi reprise de la coopération sécuritaire. Donc soldats américains au kuna États-Unis asa censé ya combattre la yo ezala ki lobi accord wana zongi. Parce qu'il faut comprendre que ba accord nyo surtout les autres même bitumo bo mona na est et si là atindeli nga mo bo mo vidéo mais balobi na garder encore yaya c'est triste. Kagame à chaque fois asa kotinda batu bakota na ville otobengi eza pembeni na Minembwe eza na mboka na biso solo ki vidéo ya kan kuku mais na boka kelote puisque Kagame alobi muto akobimisa vidéo ya koluka liwa yaya bazotanda ba congolais bazobeta bango fouet jusqu'à la mort. Kagame à chaque fois yoka insécurité ezala kuna asali aéroport ezalaka te bayebi yango te même Fati Beton éviter aéroport wana eza muke bayaka na petit porteur à chaque fois avion wana soki et yaka kozwa nde ba minéraux et yaka kozwa biloko nyonso tout bango basala nango na posa babimi bakei kaka na est kuna. Ce qu'il faut comprendre Kagame biloko nyonso tout asala lingi na bango ba congolais te puisque comprendre que de Fati déjà ba mercredi yake ko signer na bango accord basi sa biloko wana na est ya no moni ba signer accord ya ko sécuriser. Ce qu'il faut comprendre Kagame awa bilia bikoki oyoka ki président de Marcel Obaki jour wana que ba
balongola ki base ailleurs oyo ba américain oyo ezalaki na Rwanda eza déjà à États-Unis et na FDC parce que faut comprendre lisusu nde eza boye États-Unis epesaka mbongo kuna chaque mois parce que mbongo wana ezalaka ekota susu kuna te ekomoya na République démocratique du Congo parce que il faut comprendre bitumba nyonso tu wana eza ke non RDC ezala divisé yana moni bakabila nyonso tu baza na mafia idée président Gilles apesi eza vraie idée ya kosala permutation ya bambila ya yo komona sécurité aussi là le binga peine à proposer qui même au sein à cabinet à chef de l'état ou soit il y a un conseiller il faut ce que ça juge tout ça attend la tibi 4 na 4 cabinet boto boté tout ça na muluba tout ça na mungala tout ça na mukongo puisque ce to kutika cabinet baluba tribalisme na triba ce qui to kutikuna buswahili na baswahili tribalisme na triba parce que babiloko wana mubuto abando lingango te na cabinet to kutaka école nyonso donc au juge à école hôtel au juge à école hôtel permutation bando sala parce que bambila ya a batindi bango na Lubumbashi ba Lubumbashi ba ya ba sala musala kitoko permutation puisque na retourna bino mu kontombolo auti sala donc dernièrement il y a ba 1000 autobengi 1000 voitures. Il faut ça la sécurité. Bon, on a sous sango. Et ça la gâté, balongola qui babilo wane comment parquer na auto bengi wile. Kende wane parka kawana, habité bagolo na ngomba fana wana bambaye, allez na 18h babiba. Donc insécurité moyen té. Na Lubumbashi balobi, na quartier mongo, on va benga ka na bosani na web sabino. Batu ba yaka kaka na ba 22h na ba 20h. Kobima la bango ba bima 4h. Donc il faut pas sokola. Bazo tous les placements ba chombo so ba kotelio na ndako. Donc il moyen té. Obikate. Donc insécurité on a moyen si les athées. Tandis que ba soda wana baza kuna ba sala musala té. Mieux vaut bazala balongola bango, batinda bango ata awa bazuba oya awa tindi kuna nde siko insécurité silaka. Puisque to monique ba komo luka ba problème ya baba ndo boma baluba baba ndo loba tribitel ya ona bomoni mama Denise Nyakero akendaki ko rendre mama oyo akufisa ki bana ne ya mapasa mibale na Congo central alors akenda ko beta tout na ndenge kaka ya ko sala auto bengi consolation alors faut comprendre que non babilo onyo surtout wana ezaka grave ana to landa pe Jean-Marc nani auto bengi Augustin Kabuya ala tia ko projeter journée en mémoire ya ba combattant na biso onyo surtout basi bakufa Fatibe toujours na kati actualité politique batiki moko nzambo ba yemoko mabunda zate tambo mamba zate premier ministre azate mais ouverture ya ba école na campus c'était prévu que mabunda place là tambo mamba zala premier ministre azala mais comprendre que même ba réunion ya coalition est sili oyo ka lisusu mwilanya boya to sala réunion bile ki bango bikoki ya tambo mamba bimi akendeni ko tembete akimi na ndenge moko ya osala ba jeter alobi muto esala e pas libande chauffeur yana bimi akei 40 sous ya donc il doit comprendre que ba institution est comme miwete elobate échauffement climatique na mutuna assemblée nationale mo konsinango azolobate premier vice président azana nuté na assemblée kotoyo na sénat alobi muto échauffé abimi akei ilunga pe de son tour toyoki abimi soki azawa plutôt comprendre muto bakusi goût introuvable Fatibe. Une forte délégation des Allemands sont ici à Kinshasa. C'est depuis lobby. Baye ko s'investir dans makabotani ba voie ferrée. Depuis ba ko kotisa ba makamumsus puisque ba allemand ba kotaka ba zebele. Parce que chef na bango ko kitani mercredi à Lilo. Pas à la tête, il faut la bango. Donc bango ba lobby là ba interviewer bango ba lobby. Voilà, chancelier, merci pour ça. Chancelier de Akoko Malelo. Mais délégation voilà, chancelier de Akoko Malelo. Si que délégation ya ba investisseur nde ba koma ki lobby baza clair ba lobby d'ailleurs corona ne muto sali perturbation mamsou d'ailleurs balinga ba avancer déjà alors qu'on a monopolisé ma parole toujours na kati ya cadre d'actualité politique ne mwana ntemi atindaki mwana na ye ya mwasi avec une délégation familiale donc délégation wana ezali famille ya mwana ntemi bana mwana ntemi azwi fine ene atindi ye liboso ya délégation bakendaki kokutana na Jean-Marc Kabunda Kabunda balobi papa tindi biso tozana message express ya professeur Kaka
président ya parti ya IDPS yango monaki lobi elaki forte délégation ya bana mwana ntemi na mwana na ya liboso ya mwasi nda azalaki kodirige délégation wana bakomaki pa Jean-Marc Kabunda ye mpe azalaki attentif na koyoka message puisque balobi eza message ya mbangu alors nga na bino toyebi message te na soki wana mpona monopoliser parole te nazongisi UDPS viva! Viva! Combattant awa na yebisi yo soko relate biliaki obisali nini? Combattant UDPS viva! Viva! Fatime! Béton! Combattant Mikolo tobeta 3 fois béton béton aigle. Parce que Mikolo tobisaki bango bakombesana. Fatime! Béton! Fatime! Béton! Fatime! Béton 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 aigle. Combattant to bandela ngo parce que ça bien. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Fatime béton aigle. Combattant na yebisi yo biliaki bango bisali nini? Lobi babwakaki otobengi avis de recherche mpona koluka ndeko Shadari. Papa na yebisi yo lobi Kabila inde epa ya Shadari alobi mwana mama biliaki biso bisali nini? Papa bakokonsilite bango na bango moko parce que toyebisaki bango soki bazo comprendre politique te batala basinidi combattant na yebiso kobanga na yo te bandeko na biso ya diaspora na États-Unis d'Amérique mikolo baluka Jani Mabunda na bahotel nyonso soki bazwi ya kozwa chikumuchi ya nde parce que akendaki na mbongo akorompre balobing américain balobela bango papa balie bango mbongo ya nde maloba Etienne Tshisekedi wa Mulumba alangaki biso alobi ete Kabila kotikala ye moko na mwasi na bala na ye soki azoyoka te akodepase mbongo nyonso prophète combattant toyebisi yo zala serein soutenir Fachi boyokaki président Gilles abetaki sete awalobi bamususu baya na Kinshasa baza na mango ye na loketo mais biso toza likambo ya mango ye mais Kabila yeli biso mango ye na loketo kala mingi te recensement ntango ezobanda tokoyeba nani aza congolais nani aza congolais te bisiko ozali yebe mpe Jean-Marc Kabunda 500 000 giga alobi ba égyptien bozomona lobi bokomona bango lisusu combattant awa na yebisi yo 6 mai toluka 7 mai antika par rapport à Yannick, babi 4 mai baluka kiti. Awa yeba déjà. Bande konabiso ya FCC. Bauti kobima RDC mais combattant tous à la mémoire courte par rapport à Yannick. Il fallait pour interpeller François B. Combattant tous ces valets ba face C. O azali patron à renseignement. Ezali nani? Mais si quoi tozo tuna na biso na bino. Jani Mabunda azali banda pona na oyo tamwe mwamba azali banda pona ni papa toyebi ezali kop na bango toyebi mutu ataka bango sur le terrain ezalaki oyo tobese munene Hippolyte Kazemere kana lobby département américain bayebisi na Fachi Beto a libéré 2 personnes oyo tozobenga ya liboso Edi Kapen ba libéré na parcelle Muku papa na ebisa bino lobby Muku nazalaki oyo tobengi nazalaki na parc ya Gombe mais asamba quitté mais ba prolonger procès na ye eza lundi combattant à promettre biso soki abimi akotambola na ba parlement nyonso IDPS viva combattant toyebisi yo Kabila amata akita atika mandefu ebele apakola poudre ya taonda mais taonda oyo ya lukuta te toyebi ba véritable bato ya taonda mais apakola poudre même oyo ya makala bakosala ye omukama akoyoka eloko combattant toyebisi yo ozala lisu likolo ya lisu soko omoni biloko meme ya Kabila bisiko ebatami ya koyebisa biso yeba deja tokosala mosala na ndenge ya propre parce que na minute oyo tolingi kokanga minoko ya baarme bouti koyoka rappel ya Gilbert Kankonde alobi mutu nyonso aza na arme na ndako na ye yaka kopesa bakopesa yo $100 oyo nyonso abombaki baarme même na palais yaka kopesa bakopesa yo $100 combattant toyebisi yo na moment oyo renseignement ya Mossad bauti kosala renseignement bainfiltré oyo tobengi les 2 juges babanda kosolola na Jana Soubero na Kinyarwanda
baye ko découvrir baza ba congolais te mais baza ba roi bazo ba kombo na biso ya ba congolais combattant tozala na bolingo mboko ezali yanga na yo soki tomeki kotumba mboka oyo soki tomeki kozikisa mboka oyo yeba biso na yo tokovanda wa papa nakoki kopesa exemple kendeka na ngambu ya Brazzaville tala ndenge batretaka biso même na ba congolais ya ngambu balobi bomba zairwa tika nyo papa tosimba na main dans la main to soutenir Fachi parce que azali mwana mboka solo président Jules à partir à lobby bat non soalaki mopanzi ya campus papa nayebisa yo wifi valala même oleki na chombo na yo wifi balobi mokonza mboka aumelana balobi mutu akofongola mbanga na ye na élection na 2023 bakobeta ye tikubushila nde wana ba étudiant parce que lobby mopanzi nyonso ya campus nayebisa yo wifi ndenge ezalaka na poto bapesi bango ya ofeli ya ofele yango toyebisi yo combattant ozali na droit ko soutenir otobengi congolais authentique Fachi Beto Mukontomolo le grand esprit combattant d'élite lobby ebera avant daga na bureau oyo tobengaka ba investisseur allemand na bureau tozo pesa conseil combattant na minute o invité comme la même sondodo parce que batela mukongo na yo parce que nazo yebisa yo misala ezoya ebe ba investisseur ndenge ba yeli oyo tobengi ebera lobby na bureau ebera yebo kutu sale somme balobi toye ne fisque et le quoi empêchaki biso par rapport makambo à coronavirus mais vis-à-vis tokoki kotala boete il fallait tokweya sur le terrain papa baye ba signer ba contrat ya kosala ba rail oyo kotambola oyo tobengi ba province nyonso papa olungwe banda Kinshasa papa balobi déjà biloko na biso ye déjà zana oyo tobengi na matadi 800 tonnes ya biloko biso ya uti Kisangani boyo kyango te combattant balobi oyo ezali oyo tozozela te lelo bazoyamba oyo tobengi nani chancelier na bango lelo azokita na faute délégation mususu papa ebela yambi bango basololi ne fils que eloko esepeli singa balobi il fallait basala barrage ya Inga oyo bakoteka courant même na ba pays européen combattant même na oyo tobengi na Afrique mobimba parce que combattant là tozo ebisa yo aw soto meribo Fachi mais là j'avais la 50 francs là la libéra parce que bolana qui manque amen alobi vis-à-vis à coronavirus il fallait tokene déjà dans l'omang mais vis-à-vis à malade ezali na mboka yango moni tardé oyo tobengi baction na biso mais après na biso ete bamaris américain bazali na Kinshasa bisiko ozali yebe kobosana te bayebisaki biso soki les 15 bafongoli ba frontière délégation liboso ekoya délégation ya CPI combattant yango président Gilles abeti bino déjà mbela bisiko ozali yebe okoyoka ngo lokola lokito bayebisaki bino d'ici les 15 so bafongoli ba frontière so bafongoli ba frontière il fallait délégation ya CPI oyo bakokita liboso parce que déjà basali oyo tobengi ba constat na bango na ba intérieur par rapport ya bato oyo basalaki ba massacre bayebi bien muto abomaki peuple congolais ezali Hippolyte Kasembere kana mwana tonton mutoa chauffeur ya defa tozo tuna ye Marie Misambo azaliwa wapi oyo tobengi boteti azaliwa wapi combattant d'élite ebele linga bima lisusu na bureau délégation ba égyptien na bureau papa ba investisseur na ebisaki yo okomesana yo mutozo finga Fachi lobby ebera ayambi délégation ba égyptien balobi boye toye lisusu awa par rapport à nini il fallait ba société na biso nyonso zo banda kosalela ba mituka awa ba société papa yo so zo Mitsubishi yo so zo balancer papa na ebiso na minute oyo bongisaka mukongo parce que misale ezoya ebe mikolo to la ta anglais po mikolo oyo bakosa biso na Swahili et pas Kabila Swahili moko ya makasi ya Kinyarwanda ozoka machunga mais mikolo oyo to bongisaka même oyo to bengi moi anglais moi muke so bien ne présent lobaka Camille how are you what are you come from I come from to church voilà let's going and put oh no I'm going by bus bye merci de paix c'est vivant wana marque amere akoyo combattant bayebisi Jani Mabunda na États-Unis mais ndenge nini oyembala moko na Sénat oyo tobengaka américain sans koleka epa maka amer alobi maka amer aza en face chérie ya Félix Antoine Chilombo soki
ntina keye pa na ye yewe ba moyena akorejete biso kaka bloc yango omonaki akendaki ye moko ake koluka balobi américain par rapport mikolo mpe pandémie na États-Unis baboyi kolibere oyo tobengaka oyo tobengi mwa caution bénéfice ke balekisa makambo na bango combattant awa nazoyebisa yo Fachi Beton l'homme de bic rouge papa ya maboko pembe papa toyebaki bamosusu bakodécourager la scène politique parce que Ogise Kabuya lobi ete na moment oyo leo tozoloba mabe ya mutu oyo akenda kokunda abosala capacité na bakombata oyo nyonso bango babomi bayeba moyena bango bakofuta oyo tobengi mabe nyonso basala bako awa nazoyebisa yo combattant déjà toyebisaki bino mpona problème ya des jumeaux na bakongo Fachi apesi mitindo na procureur à partir ya bakongo babanda déjà procès parce que nazoyebisa yo bacommanditaire oyo batindaki ete bakende kotumba oyo tobele des jumeaux awa na minute oyo boyebaki bakangaki DJR oyo bakendaki kolinga ndako bazwi batie na moto DJR wana na minute oyo baza déjà mokama te me bapwati bato ebele awa na minute oyo baza singa ya mbate combattant nayebisaki bino lobi oyo papa Tito oyo ayibaki yoyo ya bana à partir de lelo bosala makambo na ye ande amata akita akosala bolo yende mutu azopesa oyo tobengi beauté ya démocratie azopesa beauté ya état de soki balibere combattant yeba biso na bino beauté ya état de droit même basango baza koyende kovisite bobosana te bamarché mpona 15 millions mais bamoni papa Tito akomi na boloko nde bazalaki na bakarte na bango échoué bakomi kokosa biso papa baesi biso Kabila azobatama même na oyo tobengi na kuva ya catholique soki bapesi biso kombo ya kuva wana combattant mikolo toza na opération toyebi pa so okoma mwana sirage koma kuna combattant awa tozali koambwate le pas parce que nazoyebisa yo awa oyo tobengi ndeko na biso obouti koyoka nani patron ya gouverneur ya banque Dero Gracias combattant awa nayebisi yo Dero Gracias lelo combattant azokende ko répondre oyo tobengi na justice combattant na yebisi yo ba PGR na minute oyo bazana ba dossier belé papa bouti kola na batata ponyo akomi kotina ba porte parole pona mbongo wa Bukanga Lonzo akomi kotina ba porte parole oyo yibaki mbongo te to yebisi matata ponyo o mato kita ba kosala yo mukama il fallait tous université na biso oyo tongela biso tongango na mbongo ya bakor bouti koyo ka DGP à Transco ba bengi si pe na justice c'est bon combattant Azi ba JR à côté na Transco ba JR combattant ba bengi si DG à Transco ba bengi si pe na justice combattant yango to yebisi yo zala calme Fachi Beton l'homme de bic rouge to yebisa kabino Fachi ata atindi yo kantini les factures ko kala mingi te ba ebele bazozwa o to bengi audit ande yango pona lelo combattant la soutien merci. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.